Rit Beauté, je te mets en garde. Je te mets en garde dans ça qu'on a posé en audio na ote émission na ote ba yambio na chronifois tu yambio et puis yo chronifois tu yambi Rit Beauté. Achu na ngaya réaction leki na ko fa na kimia te na libala na yo. Libala na yo ezaka bando kenda poto kobeba na kana ba camarade. Ko so na kaka na ba camarade. Et puis bozo so audace ya koloba mabe contre maman Olive Lembe. Boza batute ya bino. Boza batute Rit Beauté. Boko tsangana na ndaka Rit Beauté. À chaque fois, moi, si mon bobasso n'a pas internet, femme mariée, au son n'a pas internet, femme mariée, bazo fing on internet, femme mariée, ba mutakalizo, ba bimisi mo lumu on internet. Ata. Mais arrête la ligne, arrête la projet pour qui boit les papa Mike. Papa, le poisson on est sous clair de côté maman Olive, il y a pas qui papa Mike n'intéresse. Ils ont quand même quand le tango. Grâce beauté. Bon ça la biso bo po nini. Bo akabandoki et puis bo beta masola ki ndoki na internet. Zwa niveau. Ya wa moninga loba ile mo bana bele bakanga bandoki na bumwana to baza na internet ça conversation et biso ki pe papa zo si de kaye bi sa pe papa baza na kinya na tika ko solo na ote so ki na solo na tonga otonga papa Mike to otonga ya show yo kapina mama ko tonga bazo tongana osa publicité ya biloko na yo sko à quoi sert boko ela biso buzoba oyo ko tonga oyo na internet. Et que ça la nini awa famille a réagi à internet ça Bonjour, bonsoir, na bande konyo sobozolanda biso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse, préfet de discipline, discipliné nyonso o bazaka na internet, préfet de discipline na bino yeyo, yazongi sakabato na nzela. Atana maboke oza indiscipliné okozonga na nzela par Jerry Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup à tous les fidèles. Il y a Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, chaîne Nabino Mounene au Boyebi. Bon, continuez à s'abonner, à aimer ma vidéo parce que Jerry Kobetox est là. Émission Loba Vérité et Zawana na Vision Plus Télévision parce que droit Nabisoto, devoir Nabiso Ezali, il y a qu'à faire divertir Bino et puis il y a qu'à informer Bino. Merci beaucoup à Motoya Yambo, la patronne. Bella Dinganga, moi c'est à Mwindu Yangolo, sans microbes, depuis Londres, Mama ni Mama. Merci beaucoup, na Mama Pasteur Titi La Source. Merci beaucoup, na Danine Zila na Dible. Et merci beaucoup à notre coordonnateur, malgré Jerry Kobetox, à Kouessime Intérim. Merci beaucoup à Trésor Walukonka, Oyazali, coordonnateur Nabiso, il y a Vision Plus Télévision. Et puis, on a Feza TV RDC, notre chaîne partenaire. Et merci beaucoup, na Exaucé. Et merci beaucoup, na Charma Loutadi, là, à la grande équipe, il y a Vision Plus Télévision. Voilà, les gens ont méchant à ma belle. Pour la sobenga bato popolipo gérer ayeko panza na yeko la vérité les propos tennis ça n'engage que moi dossier ya Ariachulu yeye na Rit Beauté ba kombo ya bato komi kotanga manakati alors ba biso yo toza awa na internet pour na ko telemela ba antivaleur jusqu'à na énergie na biso ya suka tokoki ko linga te ba salir bato mususu na ba rando na bino ya buzoba na ba rando na bino ezanga tina na ba ki camarade na bino bosala ka ya kimukolo mo bo éviter ki camaraderie ya kimukolo batu ya maboke bo éviter ki camaraderie ya mukolo ba musicien ba langa nzemo bo éviter yango ba joueur bo éviter yango ki camarade ya mukolo ezaka bo joba tala ki camarade ya Rit Beauté na Ariachulu yeye tala siko biso to komi ko vivre ba spectacle son lumière impeccable. Pourquoi tout ça? Et puis ba komo ya batu minene zotanga manakati ya barando na bango na ina ko simba nanu Rit Beauté mama osala mafuta na yo oluki ba salela o publicité ya mafuta Rit Beauté bosala ki camarade na Ariachulu yeye soki Ariachulu yeye boswana ki na ye
il faut enregistrer to Ariachulu ye soi-disant atongaka tala bitala nzambe mutu pasi tala mutu bokoti na kati ya rando na bino omoni ba kongolane to akabazoba bolimbisanga na bandeko na ngai Maman Olive Lembe Kabila, notre première dame, maman na biso ya tem basaki na bokonzi. Maman Olelo a longoli ba comédien na complexe. Maman o azwa 20 et quelques, ceux qui 40 et quelques comédiens mais ma bango na Dubaï. Lelo o bongo salirie na buzoba na bino na mompono na bino o bosala ya ki camarade na bino bosala botanga comme ya maman Olive Kabila. Moi je suis pas d'accord avec vous, les anti-valeurs. Rit bote na Ariachulu yeye. Bo binisa komo ya maman Olive na kata makam na bino. Azamu ninga na bino te. Comédie kala mingi te avant maman Olive ya comédie koma ki soka akufi to zobela ba machele ki tunga mabonza na balabala. Ba tutu ba ibi na mo comédie ba sunga ka bango te batanzala bazanga mbongo. Mais lelo maman Olive Lembe a façonné ba comédien. A tie volonté na na kati. Alors on est complexe dans ma comédie belé. Mais les lots salir combo ya maman Olive Lembe Kabila yorit beauté. Ce qui n'est pas seulement audio nous en avons belé. Aria chose na posa bo malibala ça suna posa libala te. Ya biso nini. Ya maman Olive nini. Pona nini bato ya maboke. Boyebi ko pesa bato valeur te boye. Yorit beauté. Makambo lo ba wana un jour oya na Kinshasa te. To mafuta non ko teka ngoka na poto. Ce qui est là qui ont été mafuta mabe à la question nzoto na soit disant pour le à l'action mutakalisation azolinga il y a maman Olive Lembe nini il y a belle vie belinda nini o botangi kombo na ye na kati ya vidéo na bino et puis bozo soit audace ya koloba mabe contre maman Olive Lembe boza batute ya bino boza batute rit beauté boko tsangana na ndaka rit beauté o azobeta tolo wana zobake ngana sala libala malamu na boyina bo malibala nanga rit beauté soki o enregistra ki Ariachulu ye nenga tonga ka maman Olive il faut yana ngoka na internet eza parquet eza tribunal tolo ngoli zemi no momo kuna ya mwana soki ya 3 mois oyo ko boka ngona internet c'est quoi ça? Donc bino bo vandi bo sali ba komba ba tout tellement bo tanga ba komba ba personnalité musunga na banga ko tanga awa pona rando na yo na Ariachulu rit beauté je te mets en garde. Je te mets en garde dans ça qu'on a posé en audio na ote émission na ote ba yambio na chronifois tu yambio et puis yo chronifois tu yambi rit beauté. Lem so na tanga ko ba bakena ngina diembela yo ebi ke chaîne na yo saka na Kinshasa awa. Tala kombo ya batu bozo tanga famille Kabila bo tanga ba kombo na bango na vidéo na bino. Nganzambe congolais rit beauté na bengio 3 fois. Bobi misa kombo ya batu bobunda bino na bino barando na bino ya mompolo na bino esika bo uta nango. Ce qui peut omoni baki camarade ngo pe botala rapena na ba camarade ngo bokozo na vie. Ariachulu yeye tu es ma petite sœur. Na linga ko mingi bano za ina Kinshasa awa. Nzambe a salio grâce ozwi libala na oke poto. Ariachulu na ngai Ariachulu leki na ngo ko na kimia te na libala na yo. Libala na yo ezaka ka bando kenda poto kobeba na kana ba camarade. Kosona kaka na ba camarade Ariachulu yeye luka nzambe moninga malamu ezali nzambe Ariachulu yeye tika ko fesa confiance na bato na mokili ata bino moko na mobali yango abala yo semeki na biso akosepela na makambo yo vraiment à chaque fois moi si mon boba sona kaka na bato na internet femme mariée osona kaka na bato na internet femme mariée bazo finga on internet femme mariée ba mutakalizo ba bimisi bolumbu na on internet ata yo moko tala musala munene bo pesa biso sko to komi to ya wana to pesa bino conseil ya ero bo so na douche bo kanyi pe porte to na salle de bain obata mi pe bana mikolo ndenge bozana bo katisa bibale bele bo yebi makambo ya mabena malamu bo bimisa kombo ya mama Olive Lembe na makambo na bino bobimisa donc bokomi tour partout ko ba auto pota mama Denise awa ale bino beso boyimbo pota su mama Olive c'est quoi ça ya on a tourné mais c'est Google on ko bloquer Congo te YouTube beno bloquer no Congo na Congo to ça ila sur YouTube to ko bloquer en côté na ba page Facebook ah tata Mobutu père son âme mboko il fallait to saka na Dartilo héros
Maman ba cyber café ezala te Dartilo. Téléphone ya mulaya. Ce qui cellulaire, ce qui Celtel, ce qui nin ya mulaya munene ya mbinga. Po mboko yo au fur et à mesure bozo ke na développement congolais sikana sokotaka congolais lukaka ko bebisa. Songi na bino bo kumema ngo tina présidence. Pona nini bandeko na ngai maboke boza boye. Ngai na condamné attitude makasi. Na condamné ngo makasi parce que botangi kombo omoni nga drapeau na lati eza drapeau en République démocratique du Congo. Maman Olive azali mwasi ya ancien président na biso. Elle mérite ba respect, elle mérite ba honneur. Azo mérité buzoba oyo rythme boto ngo sala wana te. Ariachu luye eleki na ngai luka elongi ya nzambe ne moninga malamu. Ariachu éviter yeba bato zo solora na bango. Phénomène ya ko enregistrer yo, phénomène ya ko solola ma solola bato oyo. Tant mo solola fo me ba zo soana nani. Ba ko piéger yo. Bande ko bola na biso la vision plus télévision. Est-ce que chéri comme ça solo ba mabe? Et ça normalité. Tu assisteras toujours kaka buzoba na internet, buzoba na internet ba kombo ya batu na internet. Mais boye ba ke yo rit bote ba ke kombo muto yo tangi. Soki yo za na preuve, ya kombo ya muto yo tangi, famille Kabila yo zo tanga na télévision bongo. Etali yo. Propos teni ezo engagé yo. Alors, dans le cadre ya méchant boyo ka rit bote quand même nenga soloba. Wanezali Saratola. Journaliste on a eu suivi qui a yambi Rit Beauté. Nous les journalistes et les chroniqueurs, il faut tout ça l'attention. Émission Moussou se remet on a Makala, émission Moussou se remet on a Parquet, émission Moussou se remet on a Souciat. Il y a un moment où il y a eu mais belé boyé internet. Na ba ndakala mingi té opération la vidéo après 6 ans on a internet. Moi j'ai ri comme toi, c'est devoir on appelle Sabino à moi. Parce que ba you mais belé, ba mal intentionné belé boire na internet. Opération la sa vidéo na 6 ans après na internet ndeko zalaki. Ndeko zalaki oza elongi mabe, oza soki ndeni mais zalaki sa vidéo na 6 ans. Parce que belé comment moi j'ai 18 ans. Moi j'ai 15 ans. Moi j'ai 5 ans. Mais vidéo là monsieur il y a des ans na ngoti. Alors, yoka ndenge bazo sakana na mobali ya Ariachu Luye. Donc papa Mike a combien lokola tennis moko boyoko ya ko sakana na ye Ariachu ambonela ka ye. Grâce beauté na oki olobi. Tango zo lingo boma muninga, to zo lingo sala muninga mabe. Kanisa ta bolamu asalela yo. Yo moko lobi bolamu ya Ariachu ezali article yo page na ye. Osa la publicité ya mafuta na yo, osa publicité ya biloko na yo. Sko à quoi sert boko ela biso buzoba oyo kotonga oyo na internet.
Et que ça la nini awa. Famille a réagi à internet awa. To ba bokilo a réagi à internet awa. To ba bokilo non ba internet awa grâce beauté. Bon ça la biso bo po nini. Bo akaba ndoki et puis bo beta masolo ki ndoki na internet. Zwa niveau. Ya wa moninga loba ile mo ba ne bele bakanga ba ndoki na bumwana. To ba na internet awa. Ki ndoki ba délivrer bango bien té. To ça na bango na internet awa. Tala kindoki na bino nde bako misa na internet. Tala kindoki na bino. Boko sama mama kindoki. Yo rit bote okanga ariashu kindoki. Pona ni okanga ka ariashu kindoki. Kozaka na preuve wana. Famille na baba ndoki, mama na bango sandoki, ariashu ali ndeko na ya kufa soki na Turquie. Donc bino bokanga ka bandoki na internet. Est-ce que mais c'est Google to mukolo YouTube asalaka YouTube. Asalaka po boya okanga na kindoki na bino. Na eloko na ye. Nzambe na ngai Charma Lutadila totanga lisumu ke voilà kodo to tanga ko le to photo yo kapina mangamba ko tonga bazo tongana nzambe to soteka muke muke apo mutu pasi ma internet yo mutu pasi voilà makambu ya ko tongana na internet rit beauté na riashu botika biso kimia ndenge bo ande ko vanda bo ande ko enregistrer ne et talibino bosuki sango na ndenge na bino mibale boye la biso na internet ite et puis ngana koti likambo po toucher mama waro et puis bo talanga bolo bo sheka comme luka kende kingakati na sina loba yango ba video ezali ngana zaka na posa kende kingakati te na zaka na posa kende kingakati te maman livre lembe kabila ça considérable biso c'est fini na kende te na mona ke mama mo ya mutu ya malamu asaila kabiso na ba kisongi na bino obo ke na boloba. Maman Olive a ébi gérité, maman Olive Bonaboy. Je suis le seul comédien qui a démarré César Ngadi à faire ma combattre par une bâche là bango poisson. Moi Jerry Kobetox. Viloane les cas il n'y a perçu. Je ne pense pas les cas il n'y a percité. Alors biso to ça on a pour na télé mais la banti valeur. Nenge boyebi nga Jerry na makambo leti na makambo soki na olo bango. Na côté la nani. Parce que na kenda kingaka tité. Muto ça azora par na mais ceux qui les ont considéré maman wana parce que ça maman est montée maman l'âme. Même les Ivoiriens, si la Bissalou Bekam, merci beaucoup pour bon séjour na Côte d'Ivoire avec Gou, l'artiste et comédien Gou, au bazo tourner na ye. Même les Ivoiriens ba Gou ba Bohiri ba dit que maman Olive Kabila, maman Olive Lembe Kabila, ça na kin aida ba comédien. Même na Tchad, na Burundi, na Rwanda, même na diaspora. Mais pour nani ko si c'est mutema ko sunga batu boye ya ko sunga bino ba comédie batu ya maboke batu ya pasi batu ya nzala batu ya biloba loba po boye ba ko pesa valeur na batu te. En tout cas moi je suis
très fâché contre Ariachou Luyei. Azaleki nanga mais ceux qui ba grâce beauté ba zo opportunité ya ko tanga ko moya maman livre lembe mama waro c'est pour Ariachou apesi bango ba passage. Ariachou vanda ki na libala. Libala nini ko swana ka olela ka dernièrement na vidéo awa. Grâce beauté le lisika na vidéo ba ndeko nanga ba komede ba lelate makamango silikate. Eza pasi kotala makambo aboyi. Bozo sali ba kombo ya batu na barando na bino. Batu tout bosala ka barando, botanga ba kombo ya batu bobundaka na bango na rando. Bozaka ba maillon faible, otiki chéri, omo finga mama ba chéri. Maman chéri si ma micro, maman li va si ma micro. Tozo e kabino botangi na vidéo na asimba ka micro. Bo respecter batu te, bo pesa batu valeur. Merci beaucoup Charma Lutadi la ngongeza ngonga. J'espère que na moni sin na yo to komi na suka. Merci beaucoup na bino tout monde ndaki biso na Vision Plus télévision ezaki bongo émission na bino loba vérité popoli po biso to loba vérité tikino mukolo TV ko bongo na radio ndeto tika ko loba. Émission loba vérité zawana po eloba ka vérité. Merci beaucoup na sponsor nanga officiel la émission loba vérité mise nga motema ya Emeka Ikai Melibula Diama Mama Lopango. Kolo Mobali. Merci beaucoup na Stella Swamana S.A. Gaillard. Moukaji de quelqu'un. Merci beaucoup na Darling Love la Kanona. Lekinanga Pilipila Ndumuzi Tendelelisa Bama Mikolo. Merci beaucoup na Clarisse Plasma Elombe Sese Motema ya Dode Mavumisa. Bala base bele ba terenga na YouTube ba na ba alliance te. Fobo bala. Nengna pesa ki leki nanga conseil ceux qui mobala yebala kolanda succès. Merci beaucoup na cadre oyo ambiance avec notre Gérard Pécho et sika au Géry Cometox allez toujours na émission na bino loba vérité. Merci beaucoup na bino tout Charma Lutadi la merci. Quant à moi botika la toujours scotché et branché na chaîne na bino Vision Plus télévision. Merci beaucoup na la patronne Bella Dinganga Mwasi ya Mwindu sans microbe. Merci beaucoup na maman pasteur Titi la source Daninzi la Dible. Merci beaucoup na bino nyonso oya lingi na boka ye libanga mbongo parce que chaîne eza chaîne à munene eza chaîne moko boeti. Donc eza chaîne à munene il faut ntsuaka et ça li bien. Rite beauté, je te mets en garde. So comme mekil suna ba audio songi na yeli osiko na ndenga mabe. Et Ariachou Luyeye pesa papa Valère. Pesa mobile no Valère. Merci beaucoup. Te écoutez dans la prochaine occasion. Bye.